Il faut bandela na essence après de ouye pa ba chauffeur. Chauffeur a kondima akiti ça la perte. Tant que essence kitite. Il faut bandela nano na mutu na essence après ouye na ba chauffeur ne ba ko kitisa. Tozo comprendre te ceux qui ministre oyo aela ki biso pa boma biso ba chauffeur to ndenge nini. Qui azui mokano au kitaba prix à transport et ça m'a bêté. Mais ce qui est nécessaire au plus c'est ça que à Lukana nous ko kitaba prix à carburant pour permettre biso to za la cohésion na bango to za la même morale na bango. Carburant za cher. Après c'est des pinets oh quand on m'a pinets pinets comme la valeur à $25. Nzele zate. Nato ya 23. Baliko kaka Nigeria te. Ngana vandi na limité. Pona koma wa pasi moko na moni na nzela 17e ripo alupa okoma. Mais tracasserie to zarana ngo to mesana ngo wana sa kutia. Atela makambo. Te ya lelo pena lukuta mabete to sana biso moi calme mais prix à monter même ba client bango moko bazo se plana ngote. Prix au ministre lobaki lokola bande ko lobana ndoto. Lokola lalaki na pongi. Alors lalaki azolo ba makambo azo bateka azolo ba batu bazo yokae. Tala difficulté à teba de transport. Botala kuna. Donc difficulté na ya transport journal elo. Présent oza présent ba tu nyonso. Yo yaki na mboko te po bongisa ba ministre na mboka oyo. Biso pepe na biso mto votaka yo. To souffrir biso ba chauffeur. To baka ba chauffeur te bana nyonso mboka ba souffrir. Ba ministre ba tonga ba immeuble ozotala bango kanga bango te. Ministre ba sala mabe o kanga bango te. Mais bango ngambuka biso petit pepe to nyokama. Présent la ndela ba ministre na otina ba poste wana. Tozo nyokama to nyokama na mboka makasi, kolia pasi, nyosu tu pasi. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au ardoise. Mais avec divers, invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. Naba follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bongo ya mukolo fait tilata mabe. Maison divers. À Bossa Libinote. À Tchelibinope promotion. Ngolé à Pamba. Maison divers. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Mboka te Kinshasa mboka te lobi ngai wana wabino persi de ndaka laba obete. Caméra ya Congo Esengo officiel plus télévision ekiti na kati ya boulevard uniquement kaka wana to ben Kinshasa la capitale uniquement kaka pona ko solola li solo ya rabais ya prix ya transport mabe kotima mema me ba chauffeur ba tomboki transport passe nde bo omona balingo mema batute ba matisi donc le lisusu transport ngo le route kita soro lingite comme ya ko coopérer soro lingite Zwa moto, kuna na moto double lisusu ya auto futaka. Tokende wapi Kinshasa mboka te Kinshasa mboka te. Topesa maloba na baimboka bino moko boyoka pe tokutani. Congolais solo. Bonjour papa. Bonjour maman. Kombo nani? Moi c'est Jean-Moïse Gachekis. Papa par rapport à makambo ekoleka to moni transport eza vraiment yiki. Maloba nini yoki koloba na bande ko na biso ba chauffeur bani ko sala te et puis na ba konzi ya mboka. Eloko ni ezo sala ke yiki. Bon, problème par exemple oyo tozo mana ya transport. Les lots vraiment boto comme ah toza na ville c'est difficulté. Puisque il fallait qu'on futa boye puis ba kolo mutu kananu batiki au moins il y a une carence. Carence soit ne dit à quoi? Il a fallu d'abord qu'on débute par le carburant. Puisque si parfois que bakitisi prix à carburant, bangope, yokani. Donc problème wana ekokoka. Mais pour cette fois-ci, il y a une difficulté. Ou bakonzi balinga peut-être bakotsa nani transco na bango. Mais transco coûte ezokokate. Alors il faut voir maintenant aujourd'hui batu amsala nanu po bakoma na musala comme il passe. Il y a une difficulté là-dessus. Il faut qu'on revoie un peu cette situation. Wana papa yo uti wa. Na uti rond-point ngaba. Voilà. De l'autre transport écoutez au double et tout rien non quand même. Maman na lobby te pona comme koto na yeko comme kaka sikoyo. Donc dans une difficulté conforme et sérieuse vraiment. En tout cas wana kaka to continuer to zo mutu mususu na ebite soki ba papa langa awa ba chauffeur ba lobby ba na kanda ba so ngapena ko lobate. Ah moi yiki kezali to komeka manon ko tika na micro awa to camoufler Bonjour papa. Je dis ceci,
Dans la situation actuelle, moi je trouve que les chauffeurs sont malhonnêtes. Hein? Parce que le carburant n'a pas augmenté de prix. Hein? Ça a augmenté un peu, mais ce n'est pas sensible. Mais eux, ils ont doublé les transports. Les transports qui étaient à 500 francs, ils ont fait passer ça à 1000 francs. Ce n'est pas normal. Le carburant a subi une augmentation peut-être de 100 francs et 200 francs. Ça n'a pas doublé. Alors pourquoi est-ce qu'ils doivent doubler le prix de transport? Ce n'est pas honnête. Et sur ce, papa, vous appuyez les autorités à garder cette décision fermement. Oui. Que le peuple moi, je prie les autorités. Et les gens... Les autorités doivent condamner les chauffeurs. Il faut les sanctionner. Il faut prendre des mesures pour pouvoir les sanctionner. Parce qu'ils sont malhonnêtes. Et pendant qu'il n'y a pas de descente des agents de l'ordre, qu'est-ce que vous pouvez vraiment lancer comme message? Ah oui, mais ça dit que le gouvernement, quand le gouvernement prend des mesures, il doit les faire exécuter. Et pour les faire exécuter, il faut mettre des agents de l'ordre pour surveiller l'application de ces mesures. Hein? Parce que si ça laisse, on n'envoie pas les gens des services de sécurité, bien de l'ordre, pour aller surveiller l'application de ces mesures, ça reste lettre morte. Alors là, ça ne sert à rien. Et papa, vous venez d'où comme ça? Pardon? Vous venez? Moi j'habite Lemba et maintenant je rentre à Lemba. Donc vous avez payé le double de ce que vous avez l'habitude de payer? Oui. En tout cas, bonjour Nchofa. Tolito beta no mwa lisolo to komona bandeko na yo balingi kosala te balobi bakonzi ya mboka balobi prix ya transport esengeli ekita siko bino pe bolingi kosala te papa pona ni makamoni neti yo zo ta place bandeko na oponga na moni yo kosala oko servir mboka lokola mwana mboka otosi bakonzi kasi bandeko no ba kolinga kosala te ba ko banda ko matisa ka lisusu prix poto ko kene pena na kati ya pasi mingi mwa maloba papa malobo mboka wa. Bon, pendant likambo ya musala soi-disant balobi ke bazolinga ba prier kita. Et ça m'a bête parce que ceux qui gouvernent du mitindo ya koloba ita kita prier transport par rapport ya des ordres comme une monde na bata transport. Donc c'est-à-dire que ezape mutu na mutaza na par na l'état za na par na biso pe ba kumbi to za na par na biso. C'est-à-dire que l'État a mécanisé ko bongisa mukie côté à nini prix à carburant ndeko permettre a meka ko réduire quand même ba prix à transport ndenge o peut-être yazo kanisa mais soki ka ezaka ke na ndenge bazolo ba ke non ba kitsaka ba prix boye eza moi passe biso bimangi na biso tozo sala par rapport ya ndenge balobaki bon tozo mekola makaka na tomondi comme to ko sala te lelo siko ligne par rapport à ndenge au travail ka déjà ba euro betaka ba tour combien? Bon, normal. Par rapport à la distance, de Lemba, par exemple, centre-ville. Bon, quand tu as 12 heures, au salaire, il y a combien de tours? Ceux qui prennent les amalam. Bon, ceux qui les amalam, tu as déjà 4 tours déjà la journée. Mais si tu as déjà 3e tour, donc il y a un embouteillage, je moi il est maman. Mais le tracasserie est pas. Tracasserie n'a au Saranate, les policiers territoriaux, donc ils vont tracasser biso makasi. Donc ceux qui ne comprennent bien, bande qu'on a biso bako qui m'a rapport à tracasserie, penza et le reprenez à moto, ils ont tracasserie. Ouais, tracasserie ndeza vraiment ya koleka o ebita nani akokanga yo nani aza nani aza mobilité akokanga motu to ebite pese razonga sima et comme ba policier territorial ne ba koma bango batali boso akokanga biso. Siko papa moi maloba na bakonzi ya mboka par rapport ya souci oyo zali. Bon maloba naza ko adresser kana bakonzi ya mboka ba mekana nu kotala moi muke par rapport ya ba prix ya carburant parce que ceux qui azumi okano ya okita ba prix ya transport eza mabete mais ce qui est nécessaire au plus c'est ça que alukana nu kokita prix ya carburant pour permettre biso to za la cohésion na bango to za la même morale na bango mais soki alobi kaka kita prix ka boy sans que carburant ninga ne kozala mwa mubule ko senga ba grève ezala ngai komo na ngai monsieur baron na vandi na Lemba Salongo place on a vende yango wana mbote na molonga ni otaka ka mois de mars na pesi mbote na chéri nanga motema noela kilesa oyo ngana lingaka mingi azwa mbote elongo na bana place bazali bazala malamu matondo mingi na omona merci na bino pe lokolo wana pena Kinshasa mboka te Congo est officiel plus télévision Kinshasa mboka te personne ndaka la ba obeta ye wana pena kotambola tolobi bisa pena ba imboka moi masolo ebeta mapo yiki kipende ezali boko mona papa kuna aboyi même kopesa kombo attaquer mbala moko talaka bato ba français amemi biso mbala moko likolo toko ko bana bino Mbote mama. Kombo na ona. Kombo na nga Meshak Mbuyamba, Mbutala Mbuyamba. Papa uti na komi nini ti okoma?
nauti na komi na Lemba ti na komi na Kin Marshal na komi na Gombe. Papa mokili yiki to komona transport ekomi pasilika monini ekomi. Mama na ngai makambo mboka oyo tozokende ndenga mabe. Pour façon makambo bakomi kolobela c'est que tant bozo ba décision bongo bolkende boluka bokitsa carburant boluka bongisa makambo apo boya opesa tarif ba prix. Tant bozo pesa tarif ba prix près kita boy tandis que makambo bongisi te bozo wela kolobake moyo taxi près à la boy wana changement mboka zate. Toza na posa mboka bonga. Bakamnyo se za bien na mboka tozala bien tracasserie pe pai. Tracasserie pe wana banani ba PCR. Ba PCR kaka boto koloba ndenge nini. Tracasserie pe pai transport pe ko mate pai to ebite to sala nini na mboko. To sala souffrance nini na mboko to mona ka passe na mboko. Boye sala raté. Normalement président wana président na biso Fachi wana. Comme ça président na biso nyonso ya mboka mwana mboka. Alobela biso pe ameka kokota makambo na biso pe ba taximen tozo nyoka na mboko ezalaka te. Siko papa par rapport ya prix ya batou oyo betaka mokola lelo ti ba 12 heures de jour comment na ba combien? Normalement nde to salaka na batou normalement nde to salaka bon to boite to ko beta ta 5 tours un chose à 50 000 ou 60 000 mais ndenge makambo nde bazui ba tarif ba prix wana eza yango ting lelo ne tu to comme na 12 heures na episode na 30 000 francs. Est-ce que les alara maman? Tokoloba nini koloka azo c'est lambongo na ye. Bon, na pesi mbote liboso na président Fachi, gouverneur de la ville Gentine Ngobila, wana za papa bana. To sengi na ye pena alanda pena biso ba chauffeur ya ville. Toza na posta changement za na mboka, taximen ase retrouver ndenge na pays nyonso ezalaka. Normalement tous à la l'aise na pays tous à te que tous à c'est trancher tous au banga tous ça transport tous au banga na ba stressé na ba tracasserie tous à l'aise dans mboka donc ils a sengoté pour carburant et mati près au kitane palobi que carburant et mati nango mais ya malonga te bino boko lekisa ya malonga te liboso na to ando mais ma prix normal au bango bazaki tous à na grille tarifaire kala tous à na no carburant ezaki na 1975 mais les lots carburant comme na 2855 tous on a des différences ça dans ma donc c'est à 2000, Licolo à 2000, donc disons 3000 francs un litre. Soit on dit que toi on dit ça 3000 francs. Ceux qui ici transport, ici m'batte. Si comme bande comme ça balobi sous tracasserie, sous ya makasi, kutu na wilira ba police ba komo tambola na ba bis, ba sprinter, bazo kale ba mituka. Bazo te misamitu po batuna ba prix. Ça raté na ba mboka. Comment maloba na ba konzi ya mboka? Ba konzi ya mboka ba reva na bango, ba reva na mambo po boye aussi matin na ba nchofa, na ba client pe donc boyo kanisa entre ba chauffeur na ba client. En tout cas donc on soit intervenir à souka papa boy ba pena na kanda ko mona ba chauffeur ba ko lingate. Ba ko lingate papa to ina boulevard na commune na biso ya Gombe papa. En tout cas papa na bana toko linga to sola moi moké transport et y passe partout na ville province de Kinshasa to moni lelo pena iki makasi mais mingi awa na kati ya Gombe toko mona na boulevard awa précisément ba chauffeur ba ité to keli susu kuna na commune na Kitambo toko mona na magasin za peloton papa nanga moi liloba ko kitisa prix ya transport eza malamu to eza mabe mama ko kitisa prix transport eza na malamu soki carburant kiti carburant za likolo mais baba oyi gérer transport kolonga matete TV là na kusafa ata yo mo to sande donc ça bien te ya omoni ba chauffeur le belé ba limité ya omoni transport za pas si boy tela kuna ngamba te belé mi ba limité kuna ba te belé poni ba chauffeur belé ba limité ba ngoti siko papa bozaka na comité na minote ya ban chauffeur o bobongisaka makambo avant ke ba kiti basala ba rabe ya ba bazali bango ba ya missionné baza obligé ya kosolola po ba kitsa ba transport qui est carburant pour transport peut équitable ils doivent pas mettre carburant dans l'écolo c'est pour donc transport on est balobi sous tracasserie et ezali oui transport tracasserie ezanga ezali ba ojana ba belé ba transport bazoya bazolo ba ba ça tracasserie makasi mama et makasi kuya makasi bazo kanga bazo beta ba chauffeur donc tout ça va bien te maman en tout cas papa maloba ba konzi ya mboka
par rapport à souci Maman, balo bezaka ke bazo ka biso na biso ba ki ça pour carburant comme ça biso peut to ki ça pour le transport, c'est tout. Papa, pesa biso kombo na yo pe moi mbote na mama talaka ka mois de mars. Kombo la nga pour Chiko, chauffeur patron. Maman na nga za kuna ndako wala na nga na da mukelenga tibali. La peste na négono camarade na merveille mbote ya chauffeur Jonathan Makika donc deux appelés belle famille c'est de la loi Mohamed Salah donc deux appelés belle famille on est là merci. Merci. En tout cas donc ozoa papa lobia ina kanda mbote na omona mbote maman. Kombo na onani. Kombo Christian Ibanda. Papa ko kitisa prix à transport eza malamu. Eza mabete ko kitisa prix à transport. De première chose, on doit d'abord revoir prix à carburant. Et deuxième chose, eza que pour revoir prix à carburant, toro kitana biso prix eza problème ite mais bal kitana de carburant. Mais balobi tracasserie pe pa papa. Mais tracasserie to zarana ngo to mesana ngo wana eza kutia atela makambo. Te ya lelo pena lukuta mabete to sana biso moi calme mais prix ne a monta même ba client bango moko bazo se plana ngote. Prix au ministre lobaki lokola bande ko lobana ndoto. Lokola lala ki na pongi. Alors là qui a zolo makambo so bateka zolo babatu bazo yokae. Tala difficulté à tirer de transport. Botala kuna. Donc difficulté ne ya transport journal lelo. Matondo na omwana. Kitoko mama. Merci papa. En tout cas ndeka boko mona Kinshasa mboka te ngai wana bino personne dakala baobet. Bomoni lolenge nini mwa mboka moto na mwa baba na mboka moto na moto apesi avi na ye. Yana basusu balobi tracasserie ezali makasi, yana basusu balobi ezala ngo mwa moke, moto na lolengo akokuta na problème na ye. Kasi biso aboto linga pela to longwa na boulevard awa, tozwa ta mwa de maman moko boye pe baloba na biso. Mwana mboka bato bani ba ina kanda. Non, ba revoir ba bilan ba tuko mise minute. Ba ngoneni. Je ne sais pas, ba prix tarifaire na bangonde ça ne correspond même pas na musabiso salara. Babi bango pe ba matisa bango pe la carburant te bino de boko lekisa. Maman carburant est là que 1900. Pour l'instant, ils ont 2800 sur 90 à peu près 3000 francs. Na 8 à l'embati ville la course comme ça 2500. Na déjà il a fait 1 litre et demi. Allez comme ça me coûte déjà 2 litres 3 litres. Ce qu'on a dépensé, on a gagné. Et comment papa m'a dit que Amboka, tout le monde est écolo, Ngoma Mokonzi Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, comme on a dit sous papa Fachi Beton, moi Namboka, ou à Kolinga Bakambo qui est le pédale Liboso, ceux qui m'alobani au Koko Lobanae. Non, coup de chapeau pour Mokonzi Amboka, ceux qui a lingi, Bassa Makamabe pour Namboka, en tout cas, tu féliciter Bango. En tout cas, c'est félicitant. Bon, pour ça, on a la mission. J'espère mardi, tout ça me s'arrête. Mardi, on a la grève. Tu grève pour qu'il y ait une solution, madame. Ce qui était, ça ne va pas. Maman, tu as la grève parce que ça ne va pas. Ça ne marche pas. Merci beaucoup. En tout cas, tu as comme on a un chauffeur, tu as un kanda awa. Mbote na omona mboka. Mbote ma. Omona. Comment on a le judo leader. Papa judo yo bula ka ligne. Ngala bula ka boulevard magasin Gombe. Siko papa par rapport à ndengo travail ka tous les jours. Lelo pendo beti ba tour ndengo beta ka ti 12. Mais tozo comprendre te ceux qui ministre oyo aela ki biso pa boma biso ba chauffeur to ndenge nini. Tozo comprendre te. Lelo tala crédit kaka crédit pas me commis 5 minutes. On peut citer 1200, 5 minutes ça pas 1200. Crédit commissaire crédit ba la nela ngote et ko la fufu tuna maman ba biso c'est comme combien na wenze atabita maman mi tuna biso biloko teka ya prix combien et ko la masango ko la fo commissaire na mboko ba la nela biloko na wenze te ngamboko maka ba chauffeur yango ba biki neso bakanga kasi bango siko bakanga mais bango bakanga biso po tonga bandaka ba étage wana ko muso ezate na mboko yo mboko soti à côté na pouvoir na ela ka biso ba chauffeur ko muso ela biso ezate ela ka ba chauffeur yo somo na transport nini keke ezalaki o ma tu banda tiki ngasani na valeur ya 1000 800 francs na taxi 4 personnes bo bango banda tiki ngasani na 800 ko papa ko kitisa prix ça na problème te c'est que ça na ikamwa carburant de mais carburant ça cher après c'est des pneus quand on m'a pneu comme na valeur à $25 nzele zate na to ya 23 baliko kaka ba Nigeria te monter en mutuka comme na valeur à $1000 ya IST to souffrir makasi mais ba otala mambo wana tiko kanga ba Nigeria te bango monika ka biso ba chauffeur de minga na mboko monter en mutuka commissaire pine commissaire a traiter la mutuka foza la valeur à 150 000 pour ça traiter mutuka o si on a transport à 700 francs
versement mutuka comme $20. Yo zo mona ka kete o ti 12 na 80,000. Yango nzela ngo se nga moko to ndenge nini. Bambouteillage eza pai. Moko so mwana hôtel ngote bana ki ponza, akabana ki ponza place ba biloko comme cher banda kuna. Ki ponzo kiti ba pièce de rechange kiti kitsango. Obande pa na biso, banda ku yango mata biloko kolia. Et comme cher te ko la fou comme combien mère. Na wenzo ko kanga mama wenzete. Biloko le to sufu na moko bo biloko kolia pass, crédit pass. Biso ka ba chauffeur. Elongo na koloba. Présent oza présent ba tunyoso. Yo yaki na mboko te po bongisa ministre na mboka oyo. Biso pepe na biso mto votaka yo. To souffrir biso ba chauffeur. To baka ba chauffeur te bana nyosa mboka ba souffrir. Ba ministre ba tonga ba immeuble zo tala bango kanga bango te. Ministre ba sala mabe o kanga bango te. Mais bango ngambuka biso petit pepe to nyokama. Présent la ndela ba ministre na otina ba poste wana. Tozo nyokama na mboka makasi, kolia pasi, nyosu tu pasi. Ministre atonga 5 niveau 8 niveau. Eza nini? Pepe d'abord on ebisaka biso. To comprendre pepe d'abord on ya nini? Hein? Na mbinga koloba te la ndela ba ministre kanga ne ba ministre, kanga bango. Matondo mingi na mwana mboka. Nakomona boko mona bena ba papa bazaya ko rougir kanda pende ibango makasi, bomoni ba makambo efongwa mi apena mwepe ba mama mois de mars yango yo te. Ya biso ba mama basi ya courage ba courageuse bango yeyo. Koto yo mama, bino ta ebike po boko ma vie mama yo vandiwa. Ngana vandi na limete. Pona koma wa pasi moko na moni na nzela 17e rue po alupa okoma. Passe. Mbongo mama yo sala ke sakaka ba croquette na biso ya nini ya nguba et puis ya makemba. Kande mbongo na ngai yango wana. Transport e uta teka. Ka transport zo uta me biloko zo teka mate. Transport na yo te ofuteli lelo. Ofuti double to futi na ba konza mboka balobi transport esengele kita. Est-ce que batosi to batosi? Ya bakotosa ndenge ni tanke yo kitisi essence te bango bakotosa ndenge. Il faut bandela na essence après nde uyepa ya ba chauffeur. Chauffeur akondima akitisa sala perte. Tant que essence kitite. Il faut bandela nano na mutu na essence après oye na ba chauffeur ne ba ko kitisa. So que kitisa essence te moyen bango pe ba kitisa. Ezate mais balobi to ya dollar loko eza ko mata ngo pe carburant ko kitaka te. Nini carburant ezo mataka kaka. Problème eza wana ba kitisa nano essence. Nde ba esiko epa chauffeur. Chauffeur akondima te ko kitisa mutuka na ye. Tant que ça c'est ça akomata akondimate papa talela biso nano biloko ezoteka mate batu bazolia te po mbongo ezomona te et puis mbongo muntu na prix na ye na biloko akolia ekolo masango 3500 to kufa to bika o mboka na biso to ou bien toza papa ezalaka te ana zolo bapema naza na nzala okolia nini ekolo 12 personnes papa ata yo moko ezalaka talela biso avant komana na ba chauffeur papa bandela na essence batu bazo se retrouver ba étranger biso ba kolomboka pasi na pasi tolelaka pona nini to bomana ou bien toliana to katana toliana papa ezalaka te mwana mboka matondo mingi na komona ba mama ba ina kanda mama na biso kombo nani kombo langa Mamadou yo ototaka mingi ana fit to pe zamba la biso akote tenga teka ka yo teka na oka uta watu bonga utina na uta la poncho transport eza lolenge ni pona bino ba femme commerçante bon trois transport est très difficile. Ok, nous recevons marchandises. Dans la mise, on a double. On a des femmes sous, et on a fait sous 2000, comme 4000. On retourne à Boyo et sans se mater. Si on a conduit, prix à transport et c'est équitable. Si on a biso to komona ekitite et même les biso passi to pe même biso au contraire passer ma responsabilité minute ba chauffeur ba siliki ba musu ba bimité le ba siliki ba bimité est-ce qu'on a mis de transport le roi la musu futa ma biso na villa lembe ko ba 5000 kinga sene ko ba 2500 bon na minute vie lo ko na bangwana transport bimité donc naza ko s'attendre na poko lelo to ko mettre ba 4003 mama yo na bana boy naza ba 6 bana 6 bon dire écologue combien bango baliaka loso ebundela loso combien eko 1500 po balia na batonda bango po balia batonda il faut 5 bouteilles et bongo oyo ozala ngo na mutu oyo eza combien bon ndenge moye donc soko tena bénéfice na bilo soko plus ou moins 50 000 siko na kata 50 000 wana kolongola ka to jour ya bana kolia na transport oko se retrouver moi si toko tikelo ko ezala ngo te yaya donc baka na mboko yo to sala ka ba étranger choix exact a defeska yo auto teminga na yo
bazobenga na biso mpona baétranger lokola bango baza bachips na kati biso toteka libanda batiela biso basoda permanent babenganaka biso. Je me suis posé la question, toza bakongolais oyo tokomi na liba oyo tokomi na toza kocomprendre toza na Congo toza na Congo te. Mama s'adresse moi maloba na bakonzi ya mboka na bike kumu ekolo Congo akoyoka yo ya République démocratique du Congo mwana mboka Fachi Beton ainsi que le gouverneur de la ville province de Kinshasa Jantini Ngobilamba. Salé. Bon, si que ça rouge. Bon, et là on a s'adresser par son excellence, c'est vraiment premier Congolais en Congo na biso za moko Fachi Beton. Vraiment là on a zo senga na ye. Na un exemple moko kitoko na zo kitango papa na biso papa Uchikoya. Solidarité au basala qui wana ke bango nyonso bazwaki initiative yako dans un clé d'œil zikité zela ki salité mais façon ba bongisa ke loko na minute muka et sali bien pourquoi bazaki les mêmes idéologies pour na unité toyebi ke mboka za munene toko ke ne pressé te pourquoi tu me entamer une chose na sima mususu ba ko bunda pour na socialité pour na nini ba ko tikata ba bunda na fiskata pour na social so le autres relié bien ta ebelete puisque tant que Jésus-Christ a été qui me peut rozalate to bien ngo mais ne fils que tous ala ya peser tra makamsusu alu ke biso soso ne fils que ata ya kolia ya pamba. Merci beaucoup. Merci maman. Matondo mingi na yo. En tout cas ngai wana abino personne ndaka la ba obetka nde na lobaka Kinshasa mboka te wana ezalaki miko balader na biso to soli na ba imboka pona makambo etali rabais à prix à transport na biso balobi augmentation ya carburant kuna tracasserie côté en tout cas makambo bimi yiki kiboko mona bana mboka ba vraiment na kanda en tout cas soki to bandi koloba to ko sisa lelo te quant à moi personne na kala ba obete na pesi penza matondo mingi na équipe technique na mobimba auto travailler na bino mokolo ya lelo ba bo sepeli bo pe na posa to sa ba descente na ba quartier na ba commune mosusu bo contacter biso kaka na numéro na biso wana o ezali affiché au bas de vos petits écrans afin que to sala ba débat descente na bisika oyo nyonso bo kolinga biso to sala et vous servir c'est notre devoir to zawana kaka pour to servir bino to servir bana ya Congo wana na équipe technique na to saki na Ridi Bonteke l'homme géant moi na Congo mobali ya mbinga lobila babet na kokita vraiment na veste yiki na kati ya moi poto sepelisa ba mitema ya bandeko ba kolela ka baloba na bakonzi ya mboka po ba trouver les bango solution matondo mingi na bino batu bayate obanda bango mabe invitation au ardoise mais avec divers ba invitation en bois netika kabasali mona Joseph tata moboko ya grand menuisier ba invitation en carton na ba follow nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait ilata mabe maison divine a bosali binote a cheli binope promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boité vous êtes trop amoureux du pays. Wow!